yoki yango ba weleli mwasi te ni eloko moko alobi a pardonner. Le pardon c'est une puissance qui libère. Makambo ya mwasi za ya kala nakoya kobetela bino histoire nango po bo comprendre après. Tant na kitaki ni na 2019 awa tosalaki film moko na tiaka awa tosalaki na ya Zidane na Laetitia na ye Cheko na ba Mamishako na ba Patrick tojuaki na ba Sam na jouaki mwasi ya Sam na utaki poto na jouaka théâtre te. C'était une histoire à salaki sikoyo asengaki nangake na salela ye histoire wana comme na uti na poto po asalaki histoire ke Sam azana mwasi azalaka na poto. Donc on a joué qui a filmé qui nga na hotel moko na zalaki wana na flat a filmé qui nga place moko salaki neti na zana poto soko na kiti na Kishasa. Na sala ka théâtre te. J'espère que bon mona kana be théâtre ba tunyo so botika la komone za na ba DVD ba kase botika komona ngate. Surtout na ba DVD botika komona ngate ba histoire mingi nga na koma na pesa ba sala mo théâtre. Menga elongi nanga o botika la komona ngote. Bon moni nga na mabe koti na sala kana 2016 na ye na kenaka na matanga pauvre papa Soni akufa ko ya boyoma na 2016 asala ka histoire moko ya yaki poto ba refula kazaki na besoin ke na sala camarade ya na ye na expliquer na flat moko ya mama jamais na nani na kota osho wana sala kiango nde na 2019 lisusu amoni ngata na kiti asengi nga na rendre service na salango na skena kuna émission to sala ki na ye ke no pourquoi libala ya poto ekufaka to sala ka émission na mamisha ko to sala kango pe ayaka kusala ngai une parisien reportage comme une parisienne na kiti na Kinshasa place na zaka na flat moko na kota ni na sala kana ba oy ba kotala nga na hotel wana ba yebi na flat wana ba yebi nde na salaka émission na yo wana esuki wana na sala émission pa Fanny Katalia na sala émission pa ya Dada international mwana mama Shako na sala émission pa ya notre sœur Fanny Fanny non notre sœur Stéphanie Mokwa na Nazarien na pesa qui témoignage mouké ko la sakeno so ki obali mon frère ma sœur so ki ma sœur obali ko kasate ko longi diable ke problème no ceci no il faut ko taka mozindo parce que babiso to balaka to salaka erreur na vie to zaki na pe banan ba jeune ko bate que moi non jeune te bat makambali balate ce qu'on se voyait comme si que non tout va bien tozo tika na biso kaka ndengwana ba makambo zo ke to mona ngai nga naza na nga kitoko nazabo mapeka ezaki conseil na pesa ki na meka ko sala bon comme le gens aiment bien na ba YouTube ba koma titre moko boye nde bato ba komi ko benga poko ke ko sala miso poko lobi na lobi témoignage na nga nyoso te tana ba témoignage na so boko finga nga boko lobani zamba lobi oya ko yoka soni ya ko témoigner pona ye akosekusa mabanga ko témoigner pona ye akosekusa mabanga anzete matiti mupepe ko ganga kombo na ye yo muto yo kaka soni ko témoigner son nzamba sai na bomo na yo mon frère ma sœur laisse-moi te dire na mukola suka nzamba ko témoigner akotuna yo je vais le dire quoi bomo ndenge na leli na boyi na lelaki tellement mingi j'ai même mal au stomac pourquoi me pas kolia tena njimite bino lelo bokomi ko filmer ko lakisa o ni ba video ya Cheko tango azalaki na vie azo senga bino kuduma atangi kombo ya batu pasi pala personne amonanaki oya kosunga ya kobimisa na soka ba moto mbongo bo pesi $150 apamba pote bikisa Cheko ya pasi na mama siko lelo akufi bokomi koya kosala ba video bozoli ya balama kokodia bokomi koya bokomi kosala ba video bokomi koloba ona oya loba na ba version na ndenge na epa mona kaka bino ona oyo petit na ngai pasteur Kingandi frère prophète Kingandi ndeko Kinga version na ba famille na ye propre nanu baleki koloba te
na mona kaka ya na meka ki koloba moke bandeko na mususu ba pekisi a continuer koloba siko so famille na ye fanje loba. Moi je sais alobela kinga mutu moko na kati ya théâtre na boyi kotanga kombo mutu akendaki na bandunda ke kozolekisa memaki photo na ye na kombo na ke kotika kuna po babwakele ba weleli moi cité vous arrêtez un peu. Ba weleli ni mpongo makambo ya moi c'est ça histoire ancien toko solo lango un jour parce que comme mutozana banda na koti na sama belete pourquoi vous voulez toujours salir le nom des personnes même attends muto sa kufi ozana na vita zo yo kabita zo pourquoi bozonga ko salir réputation ya muto jusqu'à ce point pourquoi boko pisa taba wa ba we pe respecter tango yo ko kufa na koloba makambo na yo est-ce que muto ayebi yo peut-être yo ko kufa tata so na kacha mai ba kolobela yo. Tamo soko kufa kuna ozoni nga koleka na ba réseaux sociaux ba mona yo kaka. C'est quoi de YouTube? Eza na nini? Eza ki demo eza na chaîne na YouTube oyo to eza nini? Ba biso nga kota c'était parce que ba mona ka lumière ezalaka. A moni mbozo nanga ezo dégager le feu dévorant. Lumière à Saint-Esprit e fandi awa. Yo sona makambo ya mabe ozana kindoki no misala mabe ko kuta na mupanga Jésus Christ Nazareth parce que je suis que celui qui est à moi le plus fort que celui qui est dans le monde. Yo zwa photo nanga zwa kombo nanga kenye nango quelque part ya yo de photo na yo de ko bima elongi no moto ko bima to ya bandeko na yo to ya mwasi na yo to ya mobali na yo to ya quiconque de ko bima na place oyanga oyebi combien de bato make-up so na vie ngana kenda ki chassa na 2012 na leki na opération kobanda 11h na yo ko lamuka na 20h ma famille commence à pleurer quoi que je suis mort. Que je suis morte déjà, mais bah comment on a la mouki. Nga na maman na histoire, maman na ba témoignage. Nga ce ko kufa mbena sina kufa kala. Yo moto moko lekisa ngata. Je le confirme mais je le crois. Parce que celui qui vit à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Comme toi. Ndoki wana nzambe mutakela ye. Marabu wana nzambe mutakela ye. Sorcier wana nzambe mutakela yo nzamba kela yo. Nga nzamba kela nga biso mi baye tuzaba mabele tokoleka mutu moko ta kotika la seko na sa mokilo. Yo muto linga kolekisa bato. Yo muto bomaka bato. Yo muto yinaka bato. Yo muto fanda. Zawe bi question ki bilo ko suba ke ko bwa kela yo. E ya ko kuta yo bi ke malédiction sa cause za ni sans effet. Na sala nanga yo lokote. Na sali nanga yo lokote o lookingo bomanga o bakelanga malade. E ko zongelo moko retour. E ko zongelo moko parce que ngana sala likambo na ote. Na yina ote loba ko tikata ko lia 1 euro nanga te to 1 franc nanga te. To zwata elamba nanga moko te to sapato nanga na mbongo nanga ya pasi. O tikala ko zwango te. Eza na kati ya famille nanga. Eza na ba camarade, eza na ba connaissance na tika kabango na maboko nzambe za ba faux serviteur de Dieu parce que mingi basala nzambe mba conception na erreur na vie. Yo zo benga moza mosala nzambe. Mabe na mabe. Siko ye otia wapi yango lelo. Nzambe ndazo bundela biso parce que nzamba zo kuta biso toza innocent na makambo nyos. Balobaka mabe na yo bakuta na katite. Na Psaume 34 na verset 20 elobi na biso le malheur retient souvent les justes mais l'Éternel délivre toujours. Parce que tant que malheur est loza juste na makambo nyos malheur est là. Tant que tu te reconnais que tu as rien fait, tant que tu reconnais que au sali le côté nzamba kotinda ba ange na yeba ko camp. Parce que la Bible dit que non, l'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui craignent l'Éternel. Na Psaume combien? 32 si je ne me trompe pas. Na boy ko loba mingi. Na suki wana. Bino. Bomoni chaîne yo 400 TV. Yango. Bomoni video oya salaki awa nanu na batu ndenga zo sala. Etala mite hein. Na moni kutu lera kufi awa etami mwa muke. Oya zali aba nanu yo. Bon. Oya zali mama shako basala kana ye. Omoni ya suka oyo basali o artiste o na sepelaka ne minga kenaki kotale ye wana. Ezalaki na basa ba 50 quelques vie ba 100 tango azalaki na vie. Ba keke sali combien de mois déjà? 2 semaines hein? Siko kaka tango kufi nde mati ekomi na 1000 vie.
bozomona ki motema mabe ekomi na Melvie. Moi je contrôle parce qu'il me laissait son chaîne que je regardais. Dans l'émission oyo asali wana alati azalaki na hôpital ça azalaki malade oyo azalaki malade abandinga banaki kosala to forcer ka po azwa mbongo po ya kose soigner azalaki malade leka tosala nini émission oyo atosala nini théâtre po azwa mbongo ake kose soigner azalaki malade. Tala awa vraiment na hôpital vraiment malade aleli na kombo ya mutu soi-disant aleli na batu personne etala makite na lobini na 1 mois ekomi sikoyo 20 nga lobi kutu 18 ou truc et pona mona ki yango lobi lelo ekokoma 23 vie tango azalaki na vie pourquoi etala makibo ete ezalaki ka soki na bassin et quelques mati 500 000 1000 et quelques tango kaka jour akufi des vidéos ka batu nyonso bazo capter yango bazo capturer bazo zoa bazo tia yango na ba réseaux sociaux na ba internet na ba Facebook partout ba komi ko partager nde eye ko tala me komi 23 vie tango azalaki vivant e banaki ko tala mate tango azalaki vivant tala maki boyete tango azalaki vivant tala maki bota senga ki au secours alelaki na batu nyonso mutu moko te ayaki ko ya ko sunga ye personne ne venu le voir personne qui content de me porter à sungaye bo pofe ko sala ba fête na bino ko que no ko sala ceci c'est la boutique qui est famati muto alela ki kolela pourquoi peuple congolais il a pleuré atangi ba kombo sikonde bozu siko vidéo bokomi ko partager pourquoi besoin kita ko partager vidéo te pourquoi besoin kita ko partager vidéo te momoni liwa ya Tcheko kaka le même jour wana batu bakomi ko bunda na lupango na bango ko swana nana bobundi boswani te bomoni bolongoli mwa mobali oyo mbinga bonasa mokilaki na batalo makambo ebele bolongoli avant ezaki R na été 44 à Pamba que c'était 45 AT à bientôt son anniversaire le 18 septembre si je me trompe pas naza na pièce d'identité na ye awa si je me trompe pas atindela kingai awa bon moyena loba o bona boyezate je veux pas trop parler eza makambo moko ya biso mibale kombo na yeza Tcheko te Tcheko zani na scène kombo na yeza Matondo Malasi Joseph né à quelle année na kolobate né à quelle année na kolobate na tindela ki même Anaveta Air France omoni anniversaire na yeza le 25 septembre quel né que mort abotama le 1978 à Kinshasa Baladon numéro quoi 11 aha voilà Kauka liboso azaki kuna bomoni bokolobo Victor azoloba yango bomoni yango ya tindela kinga le reste na olobate bomoni soki na capturer mais bomoni bokoloba o ceci bozomona yango wana bino bata biloba lobeleki bino bata biloba bomoni oyo Tchekoti o nini kati na ye atindela kinga kombo na ye za wana Matondo Malasi Joseph Tcheko eza ya scène bomona siko biso toza ya kati toboyi koloba makambo ebele toboyi koloba makambo ebele tona ba voice awa toza makambo ebele toza nango tanga bandaki koyemba pona pulu tala ontoni ba komedi ba china na US la kate pululu siko ngana lembela lelaki pona pululu ayebaki te na 2019 na décembre wana nga na uti koyaki na yepoto na yezongaki na ba octobre nazaki na kina na matanga ya Mundondo papa Mondori nazongi apopulula kufisi mapo ya Jani pardon ya Jani ya dadi après balandani ya Tcheko ya yonde na monani te omonde na tindela ki Anaveta
ana veta Air France na tindelaki wana mutu na biso. Voilà, Nzambe abatela bino bolinganaka botika ki mutema mabe ki jalousie haine mutu moko kaka lobi boye komi sujet tango tobandaki kobelela tozosenga aide tozosenga kuduma personne amonanaki tozosenga kuduma tozoba SOS awa mutu abando monana te olie bosunga bobandaki kosunga te olie bosunga bobandaki kosunga te sikoyo mutu akufi nde bobimisi manzaka ondire bolingaka nde mutu akufa po bozwa bambongo bolia po bosala bafeti na bino banini azoyamba te ondire bolingaka mutu akufa nde bobimisa bamanzaka ondire bolingaka nde mutu akufa akoma na suka tango mutu azaki nano vivant olie bosunga nano mutu aza no vivant bosunga ebota loboko binota bolobi te afanda wana akufa nde tokoya kobimisa après oyoka nano place o je suis sous traitement. Ils ont évolué malamu, Nzambe azosala vraiment. Un traitement indigène kaka ya bokoko kaka. Oya mondele et kuiko bala na tena poison. Et vous savez aussi ce qui poison est continent nzoto. So vous avez un anticorps moko faible ou vous avez un cellule mosusu. Et tu vas te révéler la mapamba maladie tout consort. Et kuiko baby savez pas plus mosusu. Mais traitement dans joie. Je suis confiant en mon Dieu. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit son origine, je crois à ce Dieu. Nazomeka koza na foi ya Job. Nazomeka bonga Job te. Nzoto zonyoka mapenza pasi ezali. Bakisi nazomela ba caprice nango ba douleur nango. Des fois des vertiges. Diminution makila tout consort. Et ceux qui n'a pas dit que les landes qu'on a eu maman oyoka mawa. Atwa kanisa ki kezabeuse. Ngana message na ngabilo kwa nate. Ayebi o message na bongo te papa. Gata malamu kaka. Bon. Souci au grand complet. Gansi ba témoignage ya mama Sara Mosao. Na soki wana na okota na chaîne na ye na otela bino na ko se désabonner ta na otikala ka na chaîne na ya tiko na ko se désabonner te bakotisaka nde eloko bato oyo okoti batikali nango bailanga eloko na yo moko moto koyeba ndenge okosala moto mosusu po atazwa so eloko nezaka pasi tosala koboni ya yata koza na mokili bato balingi yo te yo zolinga bato bazolinga yo te ta bato ndenge bakomi kosalela yo ba video baza koloba tango zaki na vie bazalaki wapi ils étaient où quand tu étais en vie personne c'est quoi ça bozalaki wapi tango zalaki na vie bozomona na te eloko te boye siko banda koloba ba n'importe quoi pasi pala ngai na kotiela bino ba vos bozela na kotangela bino pona boy nanga oya komeka nanga. Moi je suis en Europe, je suis pas en Afrique, même ici en Europe oya komeka nanga boyebi justice ya awa parce que awa soko fingi moto oza ne prévité ya eloko moko te okokende na prison okokenda garde à vue boyebi bien alors au bled oya kosaka nanga oya komeka ceci na ko vakaka bato bazakuna bake ba lutio na ndaku no bakangi yo bake na yo nani parce que ba monoko na bino vous aime trop de parler de n'importe quoi basimbaka bato nyonso te c'est pas tout le monde qu'on le touche. Nga na sala ka YouTube na nga na sala ki YouTube po na ko sala te soki kwa na sala ki po na mutu te na sali YouTube na nga po na ko finga bato te
Botala kanga j'espère. Na ba vie muke ekotisa kanga déjà ba vie muke kotaka. Dieu merci. Ba oyo batala kanga muke Dieu merci. Ba oyo ba like ka ba komataka Dieu merci. Bino bato bozona bino ba succès bozaba ma peka botia. Bino kasi YouTube ndeko sabino lola. To YouTube oko sabino li felo boyebite. Ekotisa bino li felo. Olie koti sabino lole ko sabino le bo fandela ba vie ya bato bo bongsa no ba vie na bino afa ko tiano lipoti ko longa moninga lipoti na miso ningi na mache 7 lobi na biso avant longola moninga lipoti Matthieu 7 verset 1 avant de juger quelqu'un bandana ne pas na yo tikana longolo lipoti na miso no bandana ko longola ya yo avant longola moninga Bobozaka kana intele ba mapeka. Boza batu boko leka vanité de vanité. Koro yeza nango transparence pa mbeza nango enveloppe. Âme na yo suko yozo bongisa ngote ko kende wapi. Moi je vous dis tozana âme, corps, esprit. Tango tokufa kanzamba bazwaka esprit na yekei. Âme nde komaka deuxième corps no yozo telengana. Corps na yo oyo enveloppe tikala yango tolelaka ikoti moque. Siko nanu soki bakundi yote toyo kaka ba témoignage bato ba mystique ba bongwama bato ba bomaka bato ba bongwama ba lobaka ngo toyo kaka ba témoignage soki nanu bakundi yote amina yoko ekopema te baneka kotambola ti mukolo bakukunda yo nde okei cheko ndenga zana azomona bino moya loba ezate moya simba mutu moko alobele ezate me mutu oyo aza na bonzambe ya solo mutu oyo amonaka ya bosolo mutu oyo asambelaka ya bosolo soki aza vraimen na nzambe ya bosolo cheko akovisite akolobela ye verite mpe akomona cheko omoni nga na mama Shako Diana nani comment ça s'appelle oyo autoke Mélodie papa Shaba eza teko ezalaki na mona bango moina lekana lobezate eza ba mususu na benga bango na lobela bango na ba WhatsApp na tikela bango ba voice na benga nsango sala attention eloko moko bezo yelo ba mususu ba makambo yela bango na be baselika kote nzambe aza na contrôle nzambe alakisaka ba lobi na biso na Jérémie 33 verset 3 invoque moi je vais vous montrer des choses cachées ceux qui vous ne connaissent pas ce que invoquer nzambe na sincérité à kolakisa makambo oyo ebomba miebatami soko zotambwa na crainte ya nzambe zotambwa na sincérité ya nzambe zotambwa na vérité epa ya nzambe nzambe akofungula miso akolakisa yo babiso oyo tobotama na do wana mais effet ya ko fréquenter bato mosusu na vie ba mibali mosusu to bima bango baza ba makamba mabe ba meki ba diable ndenga za kazo tindelo bato moko po ba ya ko toufer mais nzambe soki a tie lumière na kati na yo que ce soit eloko nini muta musama ba ko ko toufer nyoso te na vie na yo parce que osimba mana nzambe nzambe alobela ki Jérémia je te connais depuis dans le ventre de ma mère dans le ventre de ta mère même avant que ngana sala ona yebaki qui tu étais même Jérémia bandaki ko nzambe nzambe azobengisa azokima azoboya nzambe c'est que je te connaissais depuis ozaki na maman na yo même avant kutunga na tshona maman na yebaki qui es-tu ba biso nzambe yebi biso que ce soit le monde des hommes ka komema biso bonzambe azoba oyo vina ye kuna ekosimba te yo muto meka kosala bato mabe yo muto zaka mabe na bato changer vie na yo na ngena suki sa awa na sali 3 volumes po na YouTube nanga zo sala quand même mwana sala inaji tona koti sango ezate na sali ndam na 3 volumes na yebi ke bato za ce que premier volume ekoti batali so ekomi na deuxième troisième et problème ezate okotala nga kaka oyoki je dis merci. Ce qui n'a pas été j'ai les lots, mais pour le déplacement, je dis merci. Voilà. Je dis merci comme ça à Maman Belvi Kandi. Oyoki. Maman Belvi Kandi, c'est grâce à vous. Enfin, pas grâce à vous, grâce à Nzambe, à toucher vous. Je suis venu à vous, Salinga Lelo.
Mutoaza malade ye moko so se déplacer te ko sala ba démarche ke ko zo ba mbongo ye moko so ba tindeli mbongo na poto ye moko ke ko zo mbongo mati moto so akoi na moto akufa kufi na yepe kaka deja na zolo pasisi linga pe mususu asa kufi na yepe ngape mususu mutazo senga ba aide zo belela abenga oyo tenga ite benga te ngate be ko ba tufaka so ko ba komi pembeni ya Nzambe baza pembeni ya Nzambe c'est quoi ça? Mutoaza na kati na souffrance na misère aza ko senga ba aide bozo sa ele ba fier Nzambe na lola oyoki azotika numéro na ye bato babenga ye oyo si se miso ekoti boye yango oyo video yango oyo video yango eza passe na mawa na suki wana parce que moi na kotisa monyo c'était na ko kata mwa ndambo na kotela bino place asenga ki ba aide na ibandeli na kotela bino boyo kaninga banaki ko senga ba aide franchement to linga na take toza no vivant to sunga naka take mutoza no vivant to sunga na to zela kate so muto akufinde boyo ko bimisa ba seke mbongo bongo bosomba seke bongo bosomba costume bolatisa ye ingake sunga za na vitanga zaki na vie akina posa ko vivre singa soki ma akina posa ko vivre azo senga coup de main azo senga aide personne azo monana azo senga ceci mutazo mateta nazo kama vidéo comme 23 000 vies pire c'est pas possible quand il était encore en vie vidéo à sali qui a 1 mois abeleli za ba vidéo sur ce côté qui a ba 2 mois netinga on a sala qui 2 mois on a komaki SOS tozo senga lisungi bozo mona na te mutu kuta bana kota la video wana te tanko ba ko sala video ba ko kose makambo na muchopi babima na sali video na odebeza ki na ngo muke ba 2-5 ba 3-5 keke la lelo la surtout ki na moni video ne comme na ba 1000 et quelques vies bozala ki wapi po boyoka ba video wana oyo na sala ki SOS ki na ngo ba 2-5 ba 3 sala na surtout ki comme na ba 700 et quelques vies pona ko landa ngo siko bozala ka wapi comme olinga biso kotala biso te butolo bakaba nzela nzela makambo ya bible ngala bino kotala biso te donc bozi botiki kaka bongo moninga koti na sama bele mu besu ko sali mokilité bozolo bawa bala ko bala sula bisa bino ko bala moto ya bala eza oyo kena moto famille elembongo mwasi atiki mwasi o famille elembongo famille ya mwasi alliance na maboko na l'état liboso miso Nzambe parce que Nzambe le bien rendre à César ce qu'à César à Dieu ce qu'à Dieu l'un des libas les a reconnus à moi c'est ba copine c'est quoi même na fiançailles Nzambe basala fiançailles pote ba yebana tango Marie na Joseph basala ka ba fiancé Nzambe ki ko visiter Marie non tango Marie a komi na zemi ba yeko kasa konduke Joseph mutache zemi Joseph babi na tikala ko simba yete na yebi eloko tutula kanuka ba fiancé Joseph alinga ka senga séparation Nzambe yeko visiter Joseph alibine ko boya Marie deuxième azana ngoza molimo mosantu nde afandaki malgré cela banika ko yima pona ko ba ke muto azaka ka muto na fiancé za kapo na tambo se connaître que simbite bokabwani kope copine eza to vivre na kati na ikobo na kati ya mpidise na kati ya mabe eza kadibala te oyo famille no bali ata ba meli ata vers maite eza libala te tu papa appeler que moi c'est nanga mobali nanga nous on dit que non c'est mon conjoint mon copain mon ami c'est ça qu'on appelle ça et là qu'on a le koto benga kana kombo nango s'il vous plaît. Pourquoi vous voulez toujours raconter des choses banales, des choses inutiles, des choses bêtes? Pour l'année. Hein? Mon frère, ma soeur, tochika makamboza ki toko ata mokete. Tala moninga koti na sama bela banaki ko senga ba aide depuis kala. Na boyi kole la mingi a une mission parce que comme je suis là, j'ai en train de tenir mes larmes. Je tiens mes larmes, je veux pas faire couler mes larmes comme ça. Na owana msusu na sala ki na taki vidéo na zo filmer na je pleurais parce que je te pas en direct comme ça. Oh na lili muki bo mimi sunanga bo mande na komi rouge. Eza passe na mawa. Nzambe azala na bino.
Nzambe abatela bino. Bino bo wumela. Muto lekisi ye wumela. Na yebi na ngayo. Mais je parlerai pas. Dans le bate. Pona lobo kende ngai kuto ko kende bozo ken marabozo ko mapa marama. Stop. Oyo ko sala nini. Muto oyo ye na ye awai. Basimba kayete yo mo kuto ko banga. Pona boy na ngana lo bakombo nao. Nazana ba famille na nga bazakona. Kutu na ko bango ta ngaza mwana poto yo za mwana Afrika. Qu'est-ce que ça va na ko futa na ko bimisa mbongo pe ba beti yo naza pe na ba connaissance bazakuna na famille pe côté ya papa Soni na ba connaissance bazakuna ba koya bazuyo ba kangi ba beti so na famille no mobimba ba beti bino mwasi na ba beti bana ko na ko chaba ngwa côté mwasi anga na ba so na ko tia côté kaka yo moko ndoko nyoka ma famille na yo yepe ba ko tika yo to ko sala tata 2 mois 3 mois na kacha prison ta 1 an na kacha prison meka hypocrite comme tu as monté ma peur kata olongoli mutu na vie olongoli ote mutu vie po yoza nani yo to kotika la seko comme to kotika la libanga mutema mabe yo kala mingi te kwa kotiko to ko banda ko bima abanda ko bimela fallait que ni la fima ba Nigeria ba banda bachela kabiso ke mutu akufa komi ko bina mutu po banda ko obela tali boma place oza oya yo moko ne mission obanda ko lobo tubela obanda koloba ozotamba kaka bona komba cheko na munoko na kaka cheko chikanga cheko banda ko bimela ka to place nyoso zali ote cheko vie avant loba nzambe wana nzambe te akufa se kwa te cheko apesa ki bomo ina obazo loba cheko azaki pedi azaki sesi bo chikambo s'il vous plaît cancer ya ni c'est ça kate ifo muto azala pedi cancer repona ka place te cancer répond biso tala bandeko bakofa na cancer répond na place te s'il vous plaît bo arrêter ko rédiser kombo ya moninga date bo luka ba vie na bino ba chaîne na bino kombo moninga kombo mowe azape na famille bo respecter quand même pe famille ne baza vivant même maman ne zate papa ne zate bandeko ne baza mama bokola za ba copine ya za bo meka pe kono ko pesa mutu pe valeur bo tika ko bebisa ka be réputation ya ba tu pe surtout ba we yo mokolo ko kufa nana ko lobela yo mokolo kufa nana ko yeba yo mokolo ko kufa nana ko tanga kombo na yo bo tika kana nous s'il vous plaît bo tika kana nous s'il vous plaît bo tika kana c'est pas bien, c'est pas normal vous arrêtez un peu s'il vous plaît. Yo soko kufina nga ko fandela kombo na yo yakuta ta yebani yo yebani pour tout ça les réseaux sociaux que ces réseaux sociaux ça bat no ba yebi yo pour ça bat muso ba za ba réseaux sociaux na tala kabinote na yo kabito comme bino pe botala nga tenga pe na tala kabinote comme bo commenter pa nga tenga commenter comme bo s'abonner pa nga tenga pe na s'abonner pa na bino pété alors vous arrêtez s'il vous plaît ba simba kamuto nyo sauter cheko ake wana nzambe moko pa permetaka kende parce que a souffrir alingaki tango motazo kufaka chaque fois ezongisaka bino rete na bino oyake ito saki ne kabake sukonga kolala kolamukiza habitude te po mokolo yo kokufa pe oyebite na yita bino chaque fois yaka te bo ezobeta porte intel na ye koluko bongama olali ko lamuki te obimi otuchi bako kufi kana ndako pike puzoke na ndako ko pike crise okay ya obimi ka soko ozonga sute changer vie na yo bonga ma vie na yo luka kimia na mutu nyonso bongisa nzela na yo oyo eza enveloppe ekotikala amina yo kokenda molimo kozonge pa mokona nga pesa souffre sikoyo amina kokenda na lifelo nzamba sala teke mutake na lifelo botika ki lesbienne ki pede kolinga ka basa batu mbala to kolia ka bambonga batu ko shina ka bambonga batu bozo ke simba bakisi na bino botika vie pressée et kopesa yo le côté vanité de vanité. Zala simple comme bonjour, humble comme bonjour. Zamba pambola bino. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne 12 étoiles TV. Vous ne serez jamais déçus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez nos liens. Zamba pambola yo, amona yo, abaksela yo. Nzambe apesa kimia na famille teko matondo. Ayamba amina ya fanda na pem, afanda na kimia. Oya lekisi azana kimia te. Nzambe yo lobi to pambola bo bazo sala biso mabe. To prier pona ba ba sala biso mabe. Vengeance eza ya yo. Nzambe telema na likambo cheko. Confond ba onyo so bazolo ba biloba loba.
comme ils aiment toujours parler. Zambazana bino, je vous aime autant. Na pesi ba bonye na nganyo sombote, na pesi famille na ngambote, na pesi ba papa na nganyo sombote balandaka nga de loin de près. Zambe aleka na kozana bino. Papa na pambolio na komisio, na sanzolio na netolio, likoyo na bakombo nyoso, zwa lokomu. Maki papa na bandaki na prière te, mais na kumisaki na leyembo parce que koyembe za deuxième prière. Na kombo no Seigneur Jésus Christ na zati mojo moka papa. Amen.